Bine filé pour nous confirmer bino pour Francis Moté Chando garçon de l'X nazala ramolo belia batu oyo na pesa ka information o eza vrai pe vrai na minute oyo ba musicien ya bine filé tout la moussière za na kati Afrique d'ici tout la moussière za mais biso to yebi ka Afrique d'ici de le ou nezala raté Afrique d'ici na mboka ya mpia mais comment expliquer ba musicien ya bine filé na Afrique du Sud bakimi mais c'est Igor Binafilé a salaka vidéo na Paris bazo kangaye tikanga na kima tikanga Binafilé bina sauter immeuble à 3 niveaux et taka comédie wa saki donc tout on est zaka keno pour avindi sa Fabgas maestro mutema amona ke no ba mise bakimi donc ape funa sala mo comédie moko boye na tumbo la Fabgas maestro makambo oyo Adolphe Dominguez ayibisi ngai na bimisa awa na chaîne d'actualité et ça passe mingi mais ça pena ko seka ayep singa Francis Moté Chando garçon de l'X makambo oyo clan wenge sali na sepel na ngoti et c'est ah vous katinga ka pongi bo habité tina katio pongi po makambo na yebiso ça très important ne CV beta biloko abi yebisa clan wenge ti bakutana ki bongo nga Adolphe no ki mutema pasi wana Adolphe Dominguez ninga zoloba Adolphe abi petit na ngai no ki mutema pasi komo na jibe na wera na ingénieur Blaise Boula na ba le makaba bakutani bango tout mais ba fini ngai aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour bon apoto, ban mokili mouvement c'est Francis Moté Chando, garçon de l'X et beau s'abonner toujours na Katala Nzinga TV, chaîne invité c'est chaîne d'actualité, s'abonner, commenter et liker, et partager toujours na Katala Nzinga TV, chaîne invité c'est chaîne d'actualité, actualité sur actualité, base sur base, makambo oeza awa na zo sabino bokota nulle part ailleurs kaka na Katala Nzinga TV, chaîne invité c'est chaîne d'actualité, tikana no celebino déjà ne bande nanga keno maman liso nanga oyo Francis Moté Chando garçon de l'X na yeli bino mokolo lelo eza par rapport ndenge ba musicien kimi na Afrique du Sud oza mboka ya pasi mais ndenge nini ba musicien ba kimi na mboka oyo ya pasi oyo eza ya kombo ya Afrique du Sud toko sola pe ndenge clan wenge pour actualité to sola ndenge clan wenge ekutanaki mais mutu moko azangi na kombo ya papa na biso Adolphe Dominguez eza moto likolo ya moto bozo kandenge Adolphe bengaki Francis Moté Chando garçon de l'X loba makambo oyo na tinjo loba na TV aboyino koleka TV na minute ya habité Francis Moté Chando garçon de l'X loba makambo oyo pour esala bien pour clan wenge bangiba sakananga et si longtemps mais boza toujours branché pour makambo DG bandi bokota nulle part ailleurs toko sola pe si j'aime moko boye par rapport ndenge ba chinois bazo sakana ba congolais ba créer makina bango ko créer ta kindoki mais bokota makambo suke bandi avana banda tikana vani sa mama la Nzinga mule investisseur a mosa makasa longa bitumba ba ya 2000 personnes 3000 personnes mama la Nzinga alonga bango di bakisela ke lisusu na la japonaise 5 fois mama plus koko lenga mokele bimasuki ya pembe okumbaka bakoko tikana vandi sa Antonio de Bundes l'impérateur azaka moko na kombo ya Antonio de Bundes l'impérateur otali mobile okumisi nzambe avec ça azaka moko lisusu nzambe avec ça azaka moko na kombo ya Tarzi King mona Dallas ya solo nzambe avec ça donc yala ta griffe musute kaka Vexas na kombo ya Tarzi King nzambe avec ça donc kolo Vexas ezande Tarzi King tikana vandisa
mon vieux adosenga maître sengi kingasan toujours motomoko bien boss adosenga maître sengi kingasan toujours motomoko bien bikabaka batika na vandisa igaka un autre madi yolol mombele 4 fois mamo talimo sokumisi nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur tika na vandisa wone ratarate mama katokunga de Atlanta mama katokunga de Atlanta la beauté de Atlanta tika na vandisa lisusu wana lisusu ratarate mon vieux alpha mieze na peso bango te peso zali mon vieux mikole bele boy mikole bele mo ve na ngai alpha mieze kara ndenge to solaka sonaza poso to banda suko sola posa la susu bien tika na vandisa bato nyonso bolingaka Francis Motesha ndo garçon de luxe makambu suke bandi bokota vitesse sur vitesse actualité sur actualité maman na sujet na biso ya mukolo lelo to bandi déjà bo mataba volume posa déjà ya koina mabe ba musicien ya Bina Filé pour confirmer bino pour Francis Motesha ndo garçon de luxe nazala molobeli ya batu oyo na pesa ka information o eza vrai pe ya vrai na minute oyo ba musicien ya Bina Filé tout la mouche ya zaza na kati Afrique d'ici tout la mouche ya zaza mais biso to yebi ka Afrique d'ici de le ou nezala raté Afrique d'ici na mboka ya mpiaka mais comment expliquer ba musicien ya Bina Filé na Afrique d'ici ba kimi mais toyo kaka ba porte parole ya Bina Filé to yambake na plateau ba ebisaka biso que non soki musicien zo kima na orchestre c'est que orchestre wana ba kipaka bango bien te c'est que na orchestre wana eloko malongo ezate yango ba musicien ba osani ba zo kima to mona ka Bina Filé ye moko maramona zolo ba bon mata ba volume mais c'est Igor Bina Filé a salaka vidéo na Paris bazo kangaye tikanga na kima tikanga Bina Filé bina sauter immeuble à 3 niveaux et taka comédie wa saki donc tout on est zaka keno po avimbisa Fabregas Maestro mutema amona ke no ba mise ba kimi donc ape funa sala mo comédie moko boye na tumbo la Fabregas Maestro mais to moni siko ke yondo esaka bino soki lilale teleli muninga ko sekaité problème est à monter dans NZT. Tant que problème est qui Fabregas Maestro, tout le monde a Bina Filé à sekaka Fabregas Maestro. Mais boyo kasuko na minute oyo ba musicien ba kimi Bina Filé, c'est que kutu ba ninga ba kimaki na Paris. Mais ya yo ba kimi na Afrique du Sud. C'est que Fabregas na Bina Filé. Allez-y comprendre, c'est que non, orchestre oyo souffrir, orchestre oyo un pièque ma casse c'est un Bina Filé. Photo bimisango. Pour ya sekaki muninga. Ce qui ba mise ba kimi c'est orchestre wana elo ezate. C'est orchestre un pièque. Ce qui yo ba mise ba kimi na Afrique du Sud. Pour Afrique du Sud on mboka un pièque. C'est que ba mise ba comprendre que c'est que elo ezate. C'est que ba comprendre que elo ezate. Yango ba kimi. Yango to yesa rabino tant aux en orchestre ce qui problème que jouer li muninga ko sekaité pour problème on est ko yela ka un jour pour aux en orchestre ko même rapper ba musicien ceux qui écoutent na Afrique d'ici ba kimi majorité et bongo siko na Paris ngeza c'est que Bina Filé ngozo ngara yo moko na kolina yo yango conseil ana pesa ke pour biso to pesa conseil ana pesa ke faut za mayele na vie problème c'est que je muninga kanga munoko na yo kanga munoko Bina Filé po tala ndenge kolelio biso pe to zona garçon de luxe Francis Motesha no to koyaka po na ko dénoncer to koyaka po na ko lobele yango to ko to non dossier en clan Wengei bo s'abonner po makambu oyo Adolphe Dominguez ayebisi ngai na bimisa awa na chaîne ya actualité eza pasi mingi mais apena ko seka papa na biso Adolphe abenga na 4h du matin bokanga bien pourtant na esaka bino Francis Motesha ndo garçon de luxe aza mutu oyo tosala tozwaka ba information tina source ngana zaki ya kolala na mon téléphone sonné papa na biso Adolphe mon vieux Adolphe Dominguez abenga aepsinga Francis Motesha ndo garçon de luxe makambu oyo
clan wenge sali na sepeli na ngoti et c'est ah mon vieux katinga ka pongi bo habité tina katio pongi po makambo na yebiso ça très important ne CV beta biloko po émission beta biloko déjà bandi tikana vandi sa mokonzi émission beta biloko déjà bandake nesi mon vieux katinga ponga habité na katio pongi na tina po nazo peso biloko nazo peso information abi yebisa clan wenge ti bakutana ki bongo nga Adolphe no ki mutema pasi wana Adolphe Dominguez ninga zoloba Adolphe abi petit na ngai no ki mutema pasi komo na jibe na wera na ingénieur Blaise Boula na ba le makaba bakutani bango tout mais ba fini ngai oh nga na yebise v ba fini nde abi ba fini nga po biso to sa batu oyo to sali makasi na wenge musika 4x4 na esi mon vieux promete tikelanga sko biloko bandi après to kataka pelo wana clan wenge ti bakutani na Paris ti bakutani na Poto bakutani na des objectifs nous pesa mino ba information o eza vrai avant na kota siko makambo ya papa na biso Adolphe Dominguez. Premier objectif ezali il faut basa la featuring bango nyonso il faut basa la featuring bayemba bango nyonso. Deuxième objectif eza il faut babeta stade de martyrs. Allez-y comprendre neni batu basangana bango nyonso belé pour babeta stade de martyrs or que car les aïe que non mutu moko ne faut babeta stade de martyrs ton da plein. Allez-y comprendre. Bon s'abonner, bon commenter, bon partager. C'est que ba senti bango moko ke na minute oyo ndenge tozaka kala na lelo eza différent. Mais oui, il faut to lo bango. Ba senti que non nga jibe kala na beta stade de matique tondanga moko. Mais sikoyo ke beza libulu. Donc c'est que pour etonda nanu wana selonga na zoloba selo pe ba fanatique nde pe bande pe koloba selo minute oyo bana kinde ba zoloba donc pour etonda nanu il faut ba sangana ba sala ba beta stade de martyrs mais ça des objectifs faut ba kutanaki ba beta stade de martyrs ba sala featuring mais na nyonso wana comment expliquer papa na biso Adolphe Dominguez akoki ko zanga na clan wenge ti bokutani wana potoka kanzembo alisa ponge oji bayembaka atangaki ya beta ilisolo ndenge wenge zaka papa mais suka nango jibe mpiana yo moko lobaka bien que non Adolphe Dominguez aye ti Adolphe Dominguez ayaka wana ya osani Adolphe Dominguez aza mutu o ti boko taka slogan na kata wenge musique 4x4 bon chic bon ja mutalati sabino na wenge musique za Adolphe na ngwa ibengote Toyoka pe Marcelo musu pe to mona ba information Adolphe nenga bonga lata leader moko pe be couper to kitana kata conseil biloko siko bandi po na fungwa misiko biloko siko bandi Adolphe Dominguez aza mwana poto ya solo à l'époque Adolphe banako kene mikili a récupérer ba plan ayi alatisi jibe alatisi wera non non moi bengote c'est faut te rappeler bino non ba maramususu malgré aza cofondateur te magaza fondateur ya wenge musique 4x4 te mais a contribué makasi na wenge musique Adolphe Dominguez aza muto alatisi wenge musique 4x4 bilamba poto po ya imona poto aza pe mona poto na ça pour na côté la vie na Adolphe te mais maramusu tant to mona wenge musique 4x4 photo mona bango nyonso clan wana pour Adolphe Dominguez a nzembo o esala ba succès ataku banzembo na kata wenge musique 4x4 mais na comprendre te ba te belé ba beza problème à visa ba te belé ba bi que non c'est que eza problème il y a visa mais allez-y comprendre pour to yoka maramususu entre bango na bango nde bazawana bayoka na kalisusu te mais basali po basangana oui po basangana basala ba projet na bango c'est que venanga Adolphe Dominguez a boyinde ikoza pa boy ikoza pe ba finir pe na tuna ki ve to benginga na 4h du matin bo popé sanga ke information boy eza problème nini e bisinga petit eza ko fina
de ce que vous finissez. Vous finissez. Au moins, on a vu, Mouto a kabelo ta polo ya poto. Faut la reconnaître. Pour t'as la maison où t'as Paris. Combien d'enzelés ont les cas? Et l'équipe Banzela. Puis Mouto na banda koyana ba forme na yozo la ta wongi musique à maison mère. Alors t'as la JB besoin plein. On a coup c'est on a JB coup innocent na mambolata. Photo lo barango. Innocent na mambolata. C'est on a JB na ba tenir ba témoin de Jéhovah. Mais Adolphe Dominguez ça zo bête ba plein. Pour ça y mon poto. Mais comment expliquer, peu importe mon abino, bon ça la nyonso, bon finalement na mai nabino. Ils ont bien tes propriétés. Allez-y comprendre, bah sangani pour ba bête stade de Martin, mais quand les agams tout le monde a autant de sango. Allez-y comprendre. Bon s'abonner toujours, bon commenter, bon partager, bon aimer. Bah benga le sous bah passer une information par rapport à bah chinois. Pour nous gagner ça rabatu, bah chinois bah ça bah démon, bah tebele faut bon comprendre. Comment expliquer chinois à démon, chinois à ligne de koyali si fait chinois a créé maki na biloka jaune mi ba na kati maki moko. Obe loko Nathalie maki mon ami que non chinois quel genre de création. Et loko bomi ma chinois za nini. Na maki wana to mona ba trop. To mona ba pante. Hein? To mona ba dodane. Po maki ya nzambe nde nzamba tia sosa bwaka maki do maki wana ezala na ba quantité do maki wana ezala pena lisi ya mais to moni na maki o ba chinois ba créer eloko reverser bango yango wana maki na ba panti maki na ba dodane maki koto evimbi koto eza momuki to eko comprendre que po soso tanga bwaka maki abimisaka mbala moko ndeti compagnie mindele o ba sala mapa et bimarambala moko dans la quantité. Mais comment expliquer bino ba chinois botonga na banzela na bino o na kata Congo oyoyo tin lelo banzela wana soto laxi bino bondimate ke no prince mo ekotaka zelu na zelu beaucoup mitina niveau bo créer ba maki na bino po bo ceux qui sont kaka na chinité bozwa ba maki wana tout bo memi na kata Congo ya moche Mouteke, beaucoup de gens sont congolais. Nana kota ba chinois na mboko. Toko kanga muto. Mon muto kota ba chinois na mboko nde to kanga. To kanga mutu musute. Soko yebi ke non, ngana kota ba chinois à l'époque moko boye. Na soko ba chinois na kota bango na RDC. Yeba ke muyonde to kanga. O kito mata to kanga. To benga ka ici. Bon s'abonner toujours, bon commenter, bon partager, bon aimer. Tout ça n'a pas ça, chef de l'État, au jeu la biso bande qu'on a biso au bazan na kata na Ukraine, qu'on a besoin souffrir. Tout qui ba misu ba bimi na nte boy. Ba Congolais ba le biboy. O ça message ba Congolais. Message yanga na seka makasi. Congolais le biboy. Monika ndenga Ukraine na Russie bazo bunda. Ceux qui avion fêlé. Ba Congolais ba na Ukraine. Oh, mais nabi, mais ndenge nini bino bokene na mboka o bitumbezali bato bazokufa bite. Katande guerre za bongo to kende ka Ukraine. Oh, na mona bi mais c'est que Congo to souffrir na kata Congo ba combattre. Bosa musana bino ba combattre oye ngana esaka bino bosala musala. Bosa musana bino ba combattre. Taka bandimike bake na mboka o bitumbezali mto ndimaka ke no kufa abo ne ko na Congo eza pasi ya trop tika na vandi sur les grands Gérard Bedachou na sima hôpital mabanga espace sadiko kuliana komela Bedachou ya noir na pese ba muti place azali car bon s'abonner toujours, bon commenter, bon partager, bon aimer. C'est Francis Moté, Chando, garçon de liste, bon tchèle, bon commenter. Ils a passé à toi, au monde en Chine, bon créer, makina bino, bon non pas na Congo, donc biso to comme na biso ba soso na bino. To comme na biso ba zoba na bino, bon sale lo na bino mo bo ko mekango do to comme ba kobite. O mnela za no asali kisi moko bo ya bamboa. Kisi moko boye aje na bengi congolais na mekango na nzoto no do to comme na biso ba kolbat na mboka na biso. Osali makina yo biloko jaune na kati mibale
après Congolais bandoroliango yango mona ke no Congolais zo kufa mingi Congolais zo souffrir Congolais ko sala fièvre be Congolais kufi poni Chinois comment ko laisse biso na loso kopal Chinois comment laisse na baloso kopal a créer ba kopal na Chine a tsango na ba sac a nango koto loso biso to bandoroliango loso bumba cha eza loso bumba ta Congolais tozo kufa mingi bazo bomo miso zaka ba Chinois. Merci beaucoup Ezaki message Adolphe Dominguez à Tindaki par rapport au ndenge kla wenge sangani abige petit betano biloko par rapport à mamna ebisio to solipe par rapport ne ba mise ba kimi mais bien affilé courage et sa musique ce n'est que le débit pour orchestre nayo et betino nta ba Paris non te betano na États-Unis mais ce n'est que le débit donc c'est que débit déjà boué yebaka batunini oyo okoki komema na kati ya orchestre na yo bo s'abonner toujours na kati la Nzinga TV chaîne à vitesse chaîne actualité tikana vanisa mama la Nzinga moulin vesedora moi sa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama la Nzinga alonga bango bakisela ka lisusu nani la japonaise 5 fois mama plus ikoko lenga mukili bimasuki ya pembe okumbaka bakoko tikana vanisa Antonio de Bundes et lambane lamba Antonio de Bundes et lambane lamba l'impérator azaka moko na kombo ya Antonio de Bundes l'impérator tikana vanisa wana kutega eratakate nzambe avec ça c'est Kolo Versa c'est na kombo ya Taxi King mona Dallas ya solo nzambe avec ça c'est Kolo Versa c'est na kombo ya Taxi King ala taka griffe musute kaka Vexas na Vexas tikana vanisa igaka un autre madi Yolan Mombele 4 fois mo tali moso kumisi nzambe quelle beauté quelle fraîcheur tikana vanisa mama kato kunga de Atlanta tikana vandisa movie Alpha Mieze tikana vandisa le ganjogo logo c'est kunga tikana vandisa batoni so boninga Francis Moté Chando garçon de liste restez toujours branchés na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse chaîne ya actualité merci beaucoup aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la Reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la Reine Nzinga.